ba mama to fanda te bébé quoi Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Osatiro ilatakalia siange katana Nabituma basua yo bundisanga iya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Na bamure nyonso bamesana kolanda Irène na Masiandoki TV identité ya bundes o mama bino la kabino kaka ba histoire vrai pour esala bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irène na Masiandoki esala ka vraiment bien makasi yango toyebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba o nanu ba s'abonner na site yote bo s'abonner au site ya mama bino bandeko déjà bo s'abonner bo partageaka parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te to selaka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie ndenge na lobaka merci na bandeko bazo soutenir nga ndenge na bandaka na sponsor officiel nanga Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 moi so mibla 22 ndaku na Verchurch ezalaka yo Betty la patronne na bosanité kopesa merci na mama bibi chez moi nzambi et uno en direct de 001 merci na Willy Moucheni le vrai code mboka papa social to bosanité Béatrice Lokilo ya Messi fils Lokilo na kati ya Londres couple tokos to lobikaka binonde boumela bamure na bamureze nazo rappeler ba mama ya Hollande wana na moni mbala moko zolo mama Georgine na kati ya Hollande mama Georgine naza wana na kati ya Hollande le 8 mars toza wana bandeko nyonso bolandaka mama Irène Masiandoki toza nana eateche Joël Kunantu en tout cas ndeko Joël Kunantu asali soirée spéciale moko ya kitoko eateche c'est Joël ekozala vraiment ya koyinda le 8 mars na kati ya Hollande affiche nango de yato otiango na bemission na biso ba date botalaka bosimba ngo na bokebi ba prix ya bien buffet za wana pona bino kolia kitoko droit d'entrée ezali propre ba mama tokozala na maputa balobi soirée spéciale na kati ya Hollande ekozala vraiment ya koyinda eateche Joël Kunantu eza vraiment somo mama Irène akozala wana bana Hollande bozelanga nazotia ba fiche botelaka adresse bobongisaka maputa poto ko bebisa na kati ya Hollande le 8 mars avec ngamoko identité ya bundes mama Irène Masiandoki ba mourene bozala branché toujours na Irène Masiandoki TV na la kabino masola so na betaka aubergine te na pesi ba bisou na yebe ya Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle na kati ya pana maboni ve na biso ya Boga prêtre Zakari bande kono so
bolandaka biso mère Masendoki ayaka boy nde na elaka bino masolo solo esalaka bien na communauté mutu moko aza na problème abengi mama Irène aye kosenga conseil esalaka vraiment bien pourtant ba conseil eyaka tosengaka mama Chantal Evita na kata France akomela biso parce que ba conseil ne ezalaka bien na Naomi Mwenge de Longue Jambe ma copine en direct de London na kata Luton na Naomi Mwenge ya papa de Gaulle bandeko bolandaka biso partout naza lisolo ya ndeko moko ya mobali aza na kata ya Belgique abi mama Irène ça tombe bien loko ana monio ba papa na ba mama nazebisa bino eloko moko totambolaka bien mokili eza na ba réalité na senti ake ya ba mama Belgique en tout cas nzambe apambola bino lobi nazalaki aimé na maboka ba mama Belgique bayambaki nga bien nazalaki vraiment très à l'aise na kati ya mboka ya Belgique yango encore une fois nazo senga ba mama ya Belgique merci beaucoup na présence na bino chez Olga Mokonza Kabelo na pesipe Olga Mokonza Kabelo ba merci ndeka kayambaki biso lobi asalaki ba promotion ba perruque etekamaki ya kitoko pe na prix ya bien ba tunyoso bazaki vraiment ya kosepela yango na pesi ba mama ya Belgique ba merci et belenza mbalola apambola bino pona bolingo na bino na pesi mama Irène Beni Antonio balobi toujours na kati ya Belgique le 8 mars pe na Belgique makambuiza kala pete boko sepela ndenge na zabo fedi ke ngafona katana makono Hollande mutu fetika na Belgique tonini parce que bazobe yangati na Londres na zwe bate bandiko na koma Iran misatu mine na banda ko se multiplier pona za la partout na zwe bate ndoyi nanga Irène Beni Antonio na kati ya Belgique balobi fo chéri umela parce que le 8 mars bas bakolata maputa na Belgique soirée ekozala kaka moko ipana yo voilà merci pour la patience fidélité maman Irène Masendoki ayaka boy na elibino lisolo moko ndeko moko mba na Belgique ba mère ça tombe bien obeta lisolo nanga naza na problème naza na mwasi aza na bébé bazo kokisa déjà 9 mois maman Irène lisolo ngeza mukuse mezali pasi naza na mwasi ndako moko lokola yo to ebike otanga kana ba kombote olobaka na ba ville ba tuté obetaka vraiment ba vie ba tuté po ba sambwa osela ka proverbe 19:20 po sunga yo la biso na suite ya vie meka kobeta lisolo nanga nazo fungula parenthèse moko le bayamba kinga na interview na Belgique ba meka ko tuna ngai soki masolo na betaka izalaka ya solo to ya lokuta na rappelaka bino no bakelo komoko bolandaka mama Irène vraiment na maloba nanga très bien. Oui, bolandaka parce que boza mikolo. Ça fait 10 ans nazo kokisa awa na kati ya réseaux sociaux ya kobeta masolo soki na kosaka bopesa ngata trophée c'est que na l'équipe batalokuta naza premier muta kosa pendant 10 ans et simbaka c'est que faut bopesa ngata trophée que na kosaka bien. Vraiment, beaucoup misaka pe buzoba ya mutu. Soki naza muta lokuta ba papa na ba maman bopesa ngata trophée que na communauté na biso. Moi c'est l'équipe basne so lokuta ezanga. Pour pendant 10 ans obeta ka masolo lokuta c'est que na maele makasi. Tibolo ba bongo bopesa ngalo lendo. Donc on a bêti sur moi que ça tellement ma casse est traumatisée de la vie que oh faisait la caution à mon habité c'est comme na caution sur le salamate c'est que nzambo pesa nga pena sagesse na zama ile ba nzamba lola kumbisa mano atana kozoni tuka ba million te mais quand même hein, sagesse c'est ça la bien voilà merci na patience fidélité ambiance lisolo et kenda kaboy de combat lobi maman Irène naza na problème moko naza na bébé na ngaza na poussette moi si na ngala lingi mingi aza mutasika na kati ya Belgique auti Congo Kinshasa to uti kobota bébé na biso azana no mwana mukie mama Irène ngana zaki divorcer na kati ya mboka oyo na zaki na mwasi to bota ki bana 4 makambo simba kite na Belgique to kabwana mwasi nanga abala ne asala ka vine côté mususu na kenda ko Kinshasa nde biso mbali to zana kutana mwana mwasi oyo na trouver aza mwana mwasi moko bien nde ko mériter na balai mama Irène abombela kangati atika mwana na moko ya mwasi na Kinshasa mwana ne ya mwasi azana âge ya 12 ans na kati ya Kinshasa abota déjà avant tokutana nanga mama Irène to sala bolingo na biso to sala nyonso na baye na Congo aya na Belgique to vanda kanda ko moko to uti ko bota bébé na biso oyo mais tant to so la kanel banaki papa oya botisa ye mwana na aza mwana poto azala kana France ba murena ba murezi bolanda lisolo na bokebi mobali pa botisa ye mwana na liboso aza pe mwana poto azala kana France tant ye ayekine na Belgique to zova na biso bien makamnya so likaka nango bien mama Irène ngai pe mwasi na tika azana bana 4 azalaka pe na mwana botaka susu liboso na vina ye bolanda lisolo mwana ya mwasi nango abotaka liboso na vina le azana âge ya 19 ans mais aza awa na poto mais mama na botaka ye pe na Congo na kutaka ye pe na mwana ndeka kizalaka auti ko ya poto mwasi nanga liboso ex nanga ya ka poto na mwana na ye bakotaka nzela ngola ba se retrouvaka na Belgique nde na kutaka na mwana à l'époque mwana na kutaka na âge ya 4 ans ngam na bokoli mwana na tina nde tokoka bwana mama na bango to botani bana 4 mama Irène mwana mwasi nde to vandaka ma problème ezaki na bolingo ndenge ezalaka esimba ta kenda asalaka vine na bana ne 4 azaka na kati ya Belgique
o pe na kuta na Kinshasa za na mwana moko na bengisi ay Belgique to boti to zo la vie na biso mama rende loko na bengi po beta liso na Iran na Masendo ki TV ba mourir na ba moureze ba papa na ba mama Jérusalem bo meka kote la biso commentaire mama Chantal Evita te la biso commentaire Cynthia Mbongo sala musala isala ka biso bien makasi to mona ba commentaire ya Béatrice Lokilo ya Messifis Lokilo na kati Londres isala ka biso plaisir quand to mona ka ba commentaire na bino na santara vraiment que site na biso ba bonné na nga baza bato ba na bagage intellectuel pourtant ba ya ko pesa ka ba commentaire mo isala ka bien mama irantanga betaka maso avant disaka ba prêtre Willy Musheni ba vandi wana ba Simo Kibukidi Mutambongo ngana vandi saka ba prêtre bazo konde mbongo bazo tala mama Irene Masendo ki azoloba na kati ya Belgique tokoleka bongo te poto pesa vie na biso mbote balobi ye moko na kati ya Belgique Jado Makola Jado Fumu ya Zélande o ya la reine Vani mère ba petit balobi umela mon vieux Jado Fumu Jado Makola na kati ya Belgique ya la reine Vani mère ba petit balobi semeki na biso ya sur la reine Vani ba mourir na ba mourir zibolanda liso na bokebi alobi mama Irene Masendo ki makambu eza vraiment sérieux problème nazo beta liso tango moi sinanga tuzo fa na ndako mwana na 12 ans azaki na problème ya santé azaki kobela na Kinshasa mama esenga ki bambongo mwana na a souffrir singa phase opération na âge ya 12 ans na absence ya mama na ye banda ye poto azo sala ba 3 ans atika ki mwana na 9 ans et pas ya grande sœur na ye kobima ya mama ne Kinshasa mwana na komeka kobela bilama trop mama na edaka kwanza mwana ya mwasi nanga mais mwana na aza na papa oyo aboti akufati azalaka na France mama ni problème traumatisé nga na kobeta lisobo pesanga conseil na maîtriser situation oyo na ndenge nini tango eko sala keto komaki na posa mbongo mwasi habité yaya pa benga ki papa ne oyo abota ye na France mwasi nanga zo ebisanga ke ya na bango na Kinshasa abenga ki papa ya mwana na ye oyo azalaka na France atinda pe mbongo po mwana bakisi zo senga cher bien que biso pe tozo aider mwana po papa na bote aza na France mama Irene na masona bandi ko tunende to bandeka kusoma monde nzo pesela mama Irene to eko comprendre que makambo ezali mwana mobali azali papa ya mwana oyo mwasi onga na bali mutaboti se mwana na 12 ans aka na France azali même papa oyo abotisa mwasi nanga ya liboso mwana azalaka na Kinshasa mais tango nga na balaka mwasi nanga Joana azaka na Kongo ayaka na poto te apparemment ayaka poto na sima tango na balaka mwasi nanga liboso oyo na tobuta kutani na Belgique oyo tobotani bana mwana mwasi wana akotaka ngola na mwana ayepoto na masolo ezaka ya kotaka ngola na mwana atikaka mobali na Kinshasa papa ya mwana na ye tango ayepoto mobali pa kotaka ngola na ngola kuna mobali abande ko lukandela poto esala ke mwasi na Belgique na mwana moko akomaka mwasi nanga na balaye na botani bana 4 mama Irene esimba te tukabwana nzoka pe Joana tikaka na Kinshasa nenga kotaka ngola aya pe poto akomani pe na France mais ye kaka na sima ya mwasi nanga ta mwasi nanga ya kapoto alingaka susu fiyo nga nazali na ndako lelo babotaka susu mwana moko est-ce que bozo comprendre diso mama Irene esali ke Joana France abimana basi mibale onga na botina bango mama ya bana nga 4 ye mutazaka papa ya mwana ne ya liboso mama ya mwana azali esiko toboti mwana moko isu papa ya mwana liboso mais nazo comprendre te na benga ngo accident na benga ngo kindoki koma Joana basi ya tika ka ndenga na zwaka en plus to yebani te toza pe na rando te mama Irene esalinga vraiment bien te esalinga pasi mbala moko na perdre na bikoma na eko comprendre même bana nanga o na bota 4 bakenda libanda libale kufa na mwana ya mwasi nango aza na Kinshasa baza bandeko baza donc mama na bango moko est-ce que bozo comprendre o pe na botisi siko mwana nanga soki tolandi na bana mwasi liboso baza kaka na bandeko baza bandeko par alliance tokolo bape bongo mama Irene ekobima par alliance te ko masko bandeko propre parce que mwana nga na boti na mwasi okuna su na bota bana 4 mama bana 4 azana mwana moko na Joana mama mwana moko so aza su na mwana moko na Joana est-ce que bozo comprendre lisole bete pro max azobeka oh mama bino nga beta masola solo na beta coberge une témoignage appelé moko sans mbonda identité bundis na nitso na kati ya Belgique chez Olga Mokonza kabio na zo etlendo masola fraîche ya bio eza na bepicité na zo tsango bepicité ko na zo lamba bozoli yango ya moto tazi vita imana yako goûter est-ce que mungwe ma ekoki bepisi ça va Anastasie vita papa trésor chou porte parole na biso ya maile peselanga bambote na kokonya nzombo ya Simon depuis Irlande ba mourir na ba mourir zinde kombe mère na komi traumatisé na komi troublé comment que coïncide bongo basi nga nazo botaka na bango et eza la basi jo moko bo atikaki nga nazo ya ko récupérer mama Irene na minute na okikanda po mère ba petit liboso bango 4 ya ba petit liboso tata na zaka en France ye wana mobali ya mwasi o nga na utiko botane susu mwana ba sa susu na mwana musu ya 12 ans
azana Congo Kinshasa mais na zuba te na maîtriser situation o ndengeni conseil ni beaucoup ko pesanga na betango kara na benga jona to solola na puta na ebite bameka na zuba te na zo pesanga kanda na zangi kimia koma na ebite soki eza na jo moko na mokili sakutama na likambo boye to mwasi moko sakutana na likambo na nzela mibali bokomelanga ta conseil mpona azala soulager mama Irène nde na moni yango eza grâce na beta lisolo pano Irène Masiendo ki bete le Pro Max tellement lisolo eza lisolo moko pasi soko lie dongo ozomela soupe aze yo beta ngo kitoko te soko ozape muta tondolo oliaka na pipi otaka okobeta lisolo bien te fo ezala kaka nga Irène Masiendo ki identité ya Bundes mpona beta lisolo bien mpona yebisaka bango na leki bango na kobeta masolo bango baleki kaka na kofinga kote kofinga nde bino boleki mais kote boulot ngande naza ebete le Pro Max oh mama bino ndeko na samba ebo pesa biso conseil est-ce que eza na moto moko sakutama na situation oyo osalaka ndenge ni po beta ngo kaka ponga na okoka te ezopesanga bestoma pasi batension nakomi kanda koma jo wana kaka fo abotisaka basi soki atiki nga fona ya kozwaka tozani bana quartier toyebani te tomonana te nzambe pourquoi nzela azoleka nga sufona ya koleka kaka wana nazomituna bokomelanga estce pourquoi nzambe azotikanga naleka na betape oyo estce eza na mwasi moko sakutama mpe na accident oyo ke mobali moko bimaka na ye botaka bana ebimi ndeti jaro to mwasi mombo bibi bomeka kokomela biso ke biso si ekomela biso po esala pe mutu bien na ebisaka bino tobetaka masolo ezalaka soki mutu azoyoka genou pasi sentiment ezalaka soki na bengi fifi to mola japonaise ma fifi nazoyoka genou pasi kote nini nga bikoto yo na likolo nazoyeba te nga pesalaka nga okozwa kimi obi maladi na obela nga monte to obela ngo bato ebele ngesala nga bien na bengi madombunga so na le nazoka tolo na katikati ya mabele pasi nazoka posana melaka mai madabi mama nga pesala ngai eza kolamuka tongo te melaka mai minga binzamba zwa loku maladi na obela ngo moko te to obela ngo na madombunga to obela ngo na joli musunga de longue jambe to obela ngo na ebelo kilo ya so to komi 4 5 6 toza maladi moko ya yo kozala soulager na okanga bando ke famille te maladi oseke eza na mode basi nyoso bazobela ngonga pe naza victime toke na ngokaka bon mutu mutasambe lobika kobika ndenge nini ba mourir na ba mourir nzamba lola pambola bino s'abonner na Irène Masiendo ki TV partager liker di solo za na publicité no lingo sala ko hésiter te benga biso to sala kanyoso sauf ka ko bomande to sala kate na kindumba nde awelika kate ko yiba pe to yiba kate mais masolo nyoso to betaka soko lobitanga kombo to kotanga tanga komba mboka to kotanga kotanga te tokotanga te biso tokendaka bongo tokutani mbala sima makambo ekokana ke yo mobalo zino ka etumba kozwa mwasi oyo baninga bazobotisa bazotika mama mobalo lobi oyo eza libabe tokoloko yango jo ezalaka nini basi na yemi balo ya tikanga na balaka pe na botisa bango ye patika bilembo abotisa pe basi yango bana tokutani mbala sima boko masoki deje komela na vie pesa ndeko mobali courage jo eza rien eza makambo nzambe ezalaka nango bapesaka courage na ba commentaire nzambe ola pambola bino soki mwana motazongi te tokutani mbala sima la na lobi bisou Toto Kinel. Oh. Parce biloko nanga depuis na tinda bandeko nanga na ngolo ba bazila biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo bakoli na tinda kiko. Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais ekokoma te ve. Non. Rita na bilope leki nanga botala pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu mo libanga te. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la conteneur zo ki na ngula, ils ont chargé lelo. Tout ça biloko que nous choyaka na ngula, ça ka tout côté de la salle. Ils ont cherché biloko na Angola, fait 45 jours de 45 jours de commis. Ya fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola. La conteneur peut direct. 45 jours sur biloko là. On a ça sur les biloko sur la voiture vraiment. Mais quel est le joyeux nango maman? Antonio Miala. Moi on bali wana. D'ailleurs je peux dire Rita yaka. Nangolé za wana. Angola normalement c'est dans la palanca. La palanca. Bana tu Angola ba yebiso komi kana palanca wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui ça bandi. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu Zarawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tuni kana Rua G. Batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto ya palanka mobimba tutu bayebi
agence ezaka moko Angola Express international business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre numéro wana eza wana Londres no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko tozwa biloko to charger et que na ba vacances awa ozala très à l'aise na Luanda.